Bana basi bazolela. Yom to yoka ngai. Soki ozola na message on appesi yo. Ça vient pas de moi. Et ça message on nzamba pesi nga na moment où tozana ba prière, nzamba lobi na ngabi Carmel. J'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple. Taka nzamba so comme na point kolobaki ayoki ba cri ya bana na ye. Yo mutu oyo. Osala ba engagement. Na mwana ya batu. Kina kobala yo, na kosala boye. Opesa ye promesse. Mwana batu afandi azozela yo. Okenda poto, okenda Angola, ozana Afrique du Sud, ozana même mboka na Congo na ye. Mais ozo kwa ko réaliser promesse wana te. Soit Lukaye senga pardon, l'Éternel m'a dit, il faut battre senga pardon. Raf, Ngindo, Congo promo, Raf, ko bomo la sege, webi Raf ko Ngindo. Check. Oeza site Mora Gaillard batutu basepela nango Congo promo en tout cas bosala musala kitoko boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo promo Bogotosa la force militaire na Congo promo et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindo Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais balobi Raf Ngindo Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo promo. Wata plus wata na boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozakak, topika bendele. Papa, azana yekaka papa. Alula. Balula, bukamata. Nyonso eza na kati. Oyo ezali GPX, agence moko na kati ya Londres mobimba. Lumiko sanate. Tata akutika la tata. Bienvenue chez nous, fidèles internautes. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui aime cette émission. Et cette émission qui est CM Promotion. Et CM Promotion qui signifie Carmela Misamou, la terminatrice. Maman de maman, maman joyeux, joyeux. Kolo apambola bino vraiment bisika na sobozali bande konanga ya basi pe ya mibali, ça fait plus d'un mois to monanité. Bien aimé, soki to monanité na lobaka ke tozangi ya kolobate, ya koloba ezalaka. Mais soki bomoni que la sœur quand même ça monanité, c'est que tozamo un peu busy ou soit tozana ba prière ya makambo tozo sala. Tangu to yaka, tu vas kopesa bino makambo eza important na onzambe apesi biso. Alors, pour nous répondre, bino, na moi mikolo belé on a mon anakité, na ba prière na kota ki l'Éternel nous a révélé de grandes choses où est important photo le belé ango sika. Alors, Nazarami na biti da koloba, moi Carmel Misamou, je ne suis pas belle à l'extérieur. Je ne suis pas belle de figure ni belle de taille, mais je suis belle à l'intérieur. Car c'est la parole de Dieu qui fait ma beauté. C'est lui qui a Jésus-Christ dans sa vie, à cause de la kitoko, ya libana teme ya kati. Okoko zala no taille kitoko. Okoko zala na yo mwasi kitoko. So mutatali yo pena sepele longi na yo. Mais soko za kitoko na kati te, eza pamba. Kitoko na kati na zolobela, eza mwaso yamba Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Na bo moyi na ye, parole na Nzambe vandi na kati sa vie na ye, nde wana mwasa kitoko. Alors, avant toko ta na émission na biso boyebi kaka nde nazala na petite ya kolongola linette ya koyembela Nzambe esika na so bozali na yebi kesina longola linette boyebi la saka kamela yembaka toyembela Nzambe longo na bino ekomi tango ngai pe na longa ekomi tango ngai pe na mona kolela nange monana na miso ya bato tango bitumba eleki tokomi pe na tango yo ya pasi epesa melanga na pete tango bitumba eleki tokomi pe na tango yo ya pasi epesa melanga na pete ekomi tango ngai pe na mona ekomi tango ngai pe na simba okolela nange monana na miso ya bato tango bitumba eleki tokomi pe na tango yo ya pasi epesa melangai na pete. Bien aimé, ya pasi
epesa mela biso na pete oyo ezalaki ya pasi eleka lelo tozana vie mosusu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte donc frères par la compassion du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable liboso nzambe na biso. L'Éternel akotika biso te. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le moment où nous avons le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. L'Éternel m'a dit, Carmen Misamu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand je dis que l'Éternel m'a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, le Seigneur a utilisé même langage a utilisé dans Israël, dans Égypte. Cela veut dire quoi? Les Égyptiens que vous verrez, vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Zambé a lobby nangai par rapport à les engagements faits et non accomplis. Ba engagement au batu bazouaka. Mais ba kokisaka yangote. Bien-aimé, qui vous a dit que l'Éternel a lalaka? Qui vous a dit que Zambé a lola a lalaka? Parce que Bible lobby, voici ni ne sommes ni ne dort. Zambé na biso a lalaka te animbaka te. Zambé a tali pasi ya mitema ya bana na ye. Alors binangabi Carmel, je vais descendre maintenant pour faire quelque chose à ces peuples oba onyo ko la mitema bana na ngai. Na lalaki na ndoto tango to sambeli. Tango na silisi ko sambela natali boye na kati ya église ngaba mesana ko la musanga baningisanga na lokolo baningisanga na kona ke na kati ya église boye na moni batu bazolela banani bana basi bazolela mawana nzambe bazolela babeta mitema na bango et na lingina tu na nzambe au juste Seigneur c'est quoi ayebsinga le break heart mitema batu ebele zoki na kati nesenga mitema batu bezo ki na kati problème ngo juste eza nini. L'Éternel me dit eza na batu mosusu basala ba don basala ba ve ke ye akobala mwana mwasi wana et afandisi mwana mwasi batu pendant peut-être 5 ans na kofandisa mwana mwasi na lekisi etan mwana mwasi batu akokisita mosusu 40 ans ta mosusu 37 ans abali ye lisusu te mais ye akenda na ye quelque part. Bien-aimé, bana basi bazolela. Yom to yoka ngai, soki ozola na message na pesio. Ça vient pas de moi. Eza message on nzamba pesinga na moment où tozana ba prière, nzamba lobi na ngabi Carmel. J'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple. Taka nzamba so comme na point kolobaki ayoki ba cri ya bana na ye. Yo mutu oyo osala ba engagement na mwana ya batu. Kina kobala yo na kosala boye. Opesa promesse mwana batu afandi azozela yo okenda poto okenda Angola ozana Afrique du Sud ozana même mboka na Congo na ye mais ozoka ko réaliser promesse wana te soit lukaye senga pardon. L'Éternel m'a dit il faut batba senga pardon et sengeli batu ba senga pardon par rapport ya makambo basala. Je vais vous donner un exemple ngana melaka na ngai te. Exemple na pesa binongo na ndoto nga moko pe na mona ki yango. Nazana mama leki nanga wana tango bitumba engindaka na Luanda kuna tango savimpi. Bangole bakima bayeti na Congo. Mama leki na biso na alokota mwana mobali wana angolais. Azuye ayene na ndaku. Tango ayena ye na ndaku na biso. Mam koko na biso tuni abi o. Mais yo yena mwana mobali oyo boy. Oyebi ete ote na yebi ete na eka juste pona aider o aider o to kuta ene kaka alobi azana esika ya kofanda te azana esika kofanda te yango na eko aider ba kimi bitumba na Luanda. Mama leki na biso azwa mwana mobali wana ayene na ndaku na biso ba pese shamba koma kovanda yelo ka yaki ne kovanda azana esika kovanda te akomine bolingo na mama leki na biso wana. Mama leki na biso wana na ke infirmité na ye na ki boitese na ye ya lokolo andimi mobali babandi ko botela kaka pa na biso lokola peto lingaki mwana mbala ngo mingi mo to sale loko mususu ezate poto monaka aza sérieux. Mama leki na biso monike azoko ayebi lingala te ayebi eloko te to kotisa ye na classe. Mama leki na biso na atangisa ye asala makambo nyonso esengeli pona mwana mobali wana. Oyebi mwana mobali wana ndeka ezalaka so mwasa za na zemi ote na ke na gambela na sa elo mwa kushima na zoya nzoka mwambala kangisaka bambongo na ye
mais mama leki na nga boitez wana azonyoka makoteka ba mapa koteka ba koni pona mobali wana atanga. Bien aimé dans les Seigneurs, mutakende ko sala kushima France yambaye wo nenga koma na France kuna tanga komi ko loka bika teki bana na yemi bale alobi non il faut na kanisa mwana mwasi onga na tiki na Congo abandi ko benga mama leki na ngona za na poto po balukisa e Congo mobimba ba mona haiti ona za na poto oza na poto me ko banga te abandi ko tinda mongo ngana ko ya ko zwayo na ko ya ko sala boy 6 ans mama leki na ngana zila kaka bana oba bimaki mabele te babimi mabele na tolo po bana bazami bale ya basi ake kuna se abali na déjà mundele. Bien aimé dans les Seigneurs, nzamba lobie ali ko se venger na batu ya lolenge wana baba opesa bana na ye mutema pasi parce que tango akenda ki poto kuna soka ebeka bali déjà mundele il fallait abenga na Congo kete ngana yo esili nango esa mibale nanga aluka mwasi mobali na omususu mais ya sali nango te asali yango te afin de se abali après 10 ans ndesi mazo ko lobatin ngai sina bala nanga et puis azo lobela ngo wapi na Congo tanga ye na Congo ndai ko lobaka ngai sina bala nanga déjà donc eko simba le susu te ngai na yo luka mobali na omususu bene mezana batu ebele bazolela ndenge wana. Les salaires du péché c'est la mort mais les dons gratuits c'est la vie éternelle. Yo muto faire souffrir mitema baninga. Toi qui penses que ozo sala est important, bien aimé dans le Seigneur. Tikangana yebisa OK, l'Éternel est un juste juge. L'Éternel était un juste juge. Donc ça juge ou solo ou à kota makamba batu. Parce que Pharaon a dondo qui likola peuple Israël, akanisa kindenga zo dondo wana likola peuple Israël. Peuple Israël ba ko bimate. Mais ata pendant 450 ans, ata pendant 400 ans ba bima. Bisika bazalaki. Alors l'Éternel a moniqué molimo wana eza mingi na mitema batu. Eza mingi na motema batu. Ndete mususu aza en Afrique du Sud. Tellement mobali wana asala e pasi akenda poto amonisa e pasi. Akangele musunalino. Mwana mosa naza ndoki te. Mais akenda na église alala pendant 3 mois mabondeli. Alobaka kaboue. Abi nzambe. Bible lobi tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Na kangi lola pona mwana mobali wana. Na kangi mabele pona mwana mobali wana. Ata poto angwazo akozwa elo côté. Bien aimé, mwana mobali wana sali 6 ans na poto. 6 ans na poto na zoloba. Mwana mobali wana tikali kozwa ata musala te. Soazuka musala abwe. Balongoli elelo ka ba signer ba contrat. Lobby kende. Siko est-ce que ko benga mwana mwasi wana ndoki? Moi, je suis en train mais akangi lola parce que ozokisi na motema. L'Éternel me dit, eza moment ko senga batu pardon. Toi qui me suis, o kolanda message obisiko zali, ozokisa mwana mwasi ya batu. Parce que l'Éternel ne m'a jamais dit que Carmel eza bana mibal, aibi singa de bana basi parce que na moni yango na ndoto. Aibi singa eza bana basi mingi de bazo lela. Na kati ya mitema na bango. Yo mutebi ko zokisa jeune fille ya batu na Congo. Yo muto yebe aujourd'hui ça jeune fille batu na Luanda ce qui place nini demande la pardon bengaye sengaye pardon ata soko tika na Kivu on a Kindu eza nango problème te aussi au bali na yo mais senga pardon et l'Éternel m'avait encore ajouté. L'Éternel m'a dit Carmel misam yebisa peuple nanga il y a beaucoup de gens oyo soki na kati ya église balobi ke ote totelema batu batelemi tozana posa ya mbongo ya construction ya église nana ko pesa $100 okomona batu batelemi po ba pesa nini ba $100 wana et omona batu ni bango babi oyo pesa peut-être pendant 1 mois oyo pesa $100 wana parce que tozana ngo posa tozana mois de juillet peut-être pasteur wana akoko lobake okoya ko pesa ngango na mois d'août donc next month oyo pesa ngango na mois d'août batu bandimi na bango mais eko maboye na mois d'août yango mutu aye na yete aye na eko pesa te toi qui me suis là bisiko zali tango salaka vewana tango zwaka engagement na liboso nzambe na kati église tout le monde était là lola emonaki yo répands-toi na bolingo nzambe soko zwaka enveloppe ya batu kende na kati ya église
Koki savait oyo salaki wana. Sokite, l'Éternel va frapper hein. L'Éternel va frapper. Ngana lobi nanga déjà na silisi. L'Éternel va frapper. J'ai juste donné un petit message que le Seigneur m'a donné. Yo muto la nanga bisika ozali. Sache que lola et yo kaka. Parce que l'Éternel m'a dit que Carmel, je vois tout. Tika kukanisa kenzamba mona katea na sala kango atana longwe na église wana. To longwe église wana. Oh, ataku tango yo boti sa mwana mwasa batu. Nisi mikolo ba jeune garçon de ba osala. A sente akimi Luanda. Au Sente au Kimi Luanda. Ngape mikona comme na coopération na président ya Luanda. Donc so na yena luki yo kuna na monium to sentaka directement aux zonga Congo. Parce que ça ne se fait pas. Comment yo ozomi benga chrétien? Le loba chrétien belé au baza ba moins chrétien. Ce sont pas les chrétiens, les moins chrétiens. Ba ko tondi saka l'église, ba sala ba ve, ba lakaba na batuma mabala, mais ozo bala bangote. Makala moto zali kwa mitu na bino. Makala ya moto ezali kwa mitu na bino. Système ya break heart. Ko pesa ka mitema batu pasi. Mobalo za na poto ko benga mwana mwasi batu. O tien espoir ngana ko sala boye, ngana ko zongisa boye. Lobi kuna o balusi motema sans kutu. Mwana mwasi batayeba. O tikie na pasi. Azole la butu moyi. Sache que l'Éternel te voit. Lola ezomona yo parce que lola nde efutaka. Bien aimé. Message ya mukene zaki na opona pesa bino kaka yango wana. Ils ont ngote ke ya mulai soki ndenge nite mais yo muto olanda message o soko yo kelinga te egogo Yesu esuaka egogo ya Yesu esuaka so zo likamnanga Carmel misam na batu ba oya ba vandi sabiso ekosila nango mais soko zo likamuna Yoshua Hamashia nani muto akoya kokotela yo personne au vandi qui mezo quand peut-être makambo sala nzamba yebi ngote tu as fait des vœux des engagements oyo kokisate wana déjà na lobi message on zamba pesi mi kokisela ka frère atangelinga bana mibali teke o bana mibali bana problème non break heart abeza ya ba mama bazolela na kata ba église na bana na mikongo ya makambu bosala s'il vous plaît mutabe ngato la terminatrice I don't like it on a zolo beza vérité ko la pambola bino bisika bozali ko la pambola vena nga impresario Claude Ndomasi babili bandia pembe ko la pambola papa Blaise Nzinga ko la pambola babi 5 étoiles un star kola pambola lisusu manager nangaki papa Blaise Nzinga lisusu kola pambola cameraman naki papa Och Angesaka kolo apambola lisusu papa na biso Scobar babi code 001 code 001 siko zali nzamba pambola yo kolo apambola DJ Frank Alvin Sumbu kolo apambola Ritmi Samu kola pambola Mama Linda Ngolo et oncle nanga Désiré Ngolo kolo akende ko pambolela nga lisusu Armel Mwanda bisika zali tout le temps soka talibe mission na biso a partage ka pa baninga kolo apambola ye bisikaza kolo apambola Patrick Iguana Almighty balobi filigrane à dollar yo so zana ba dollar yezana ba livre sterling kolo apambola bisika zali vraiment ya muketu zana pona koloba na bino yangwana boss Rafingindo en tout cas opakolaka na yo eloko na mbebote mbebo rose mobala mulai mbinga oliaka basiti na bango na sita Congo Promo jaja buzo beleka kola pambola okwa